Mbote ba ndeko balandi lelo tokolobela bongo lipanda top indépendance 30 juin 1960 30 juin 2020 République démocratique du Congo ekokisi bongo 60 ans wuta ezwaki lipanda konyokwama mpe kozwa mino mindele banyokolaki bakoko na biso tokoki kobosana yango soki moke te tozonga mwa nsima totala mindele basalaka bakoko na biso yambo tozwa lipanda. Mbote ba ndeko balandi lelo tokolobela bongo lipanda top indépendance 30 juin 1960 30 juin 2020 République démocratique du Congo ekokisi bongo 60 ans wuta ezwaki lipanda konyokwama mpe kozwa mino mindele banyokolaki bakoko na biso tokoki kobosana yango soki moke te tozonga mwa nsima totala mindele basalaka bakoko na biso yambo tozwa lipanda. Tokoki kolobela lipanda ya Kongo te soki totangi kombo ya Tata Simon Kimbangu te. Ye abotamaki le 12 septembre 1887 na mboka Nkamba ose ya colonisation. Lipanda ya Baindo nani apesaki yango? Tata Simon Kimbangu ye nde mosikoli ya Afrika pe Baindo banso. Ye moto ya yambo alobela lipanda ya Baindo na 1921 ete Moindo akokoma mondele pe mondele akokoma Moindo. Baindo bakotambwisa bikolo na bango moko lokola mindele bakotambwisaka bikolo na bango. Tata Simon Kimbangu akangamaka na le 12 septembre 1921 kino le 12 octobre 1951 30 ans ya prison na mboka Lubumbashi 150 000 martyrs pe 37 000 familles bakangamaka na ntina ya kowela bolamu ya moto moyindo pe ya bakongolais en particulier. Tata Simon Kimbangu na molongani na ye mama Muluki Awanga babotaki bana misato. Tata Kisolokele Lukelo ye azalaki moko ya baye bakendaki kowela lipanda ya Congo na table ronde oyo esalemaki na mboka Belgique. Papa Dialungana ye nde apesaka eloko ya talo bateka mpona kofuta maître Koke. Tata Diangenda Kontima ye nde afutaki mbongo ya poche na ye mpona lipanda ya Congo. Papa parmi l'Afrique mobimba ngande mutana kozwa salaire koleka 78 843 francs belge. Toyebi ete na histoire koko na biso Abraham abebisaka libota na ye ekendaki bongo bowumbu na mboka Egypte kuna basalaki bongo 430 ans. Ndenge moko pe papa Kasavubu na ntango na biso abebisaki pamba te atosaka mai papa Diangenda ayebisaka ete na 1953 Pinch Nzeza Nlandu mutu azalaki leader me aye kopengwa ntango apengwe mama Mwilo asinale mwana na ye ke bandeko na yo babebisi pamba te mukumba eza na maboko na bango me baye kobebisa papa Charles abengi bango baye ngapo bandi kotambola mabe alongwe balongoli Pinch nani Nzeza Nlandu baluki Kasavubu batie ye akoma président ya Abako. Pona nini balongolaki ye? Ezalaki kobomba ma alliance de Bakongo pona bakolakisaka ndinga ya Kikongo. Mais ye abongolaki yango komaki parti politique sans à l'ordre ya papa Kisolokele te. Tant batie pembeni Nzeza Nlandu bakamati Kasavubu batie. Kasavubu na papa Kisolokele bazalaki ba ministre kuna na colonie de Boma.
bazali mpe kokende congé na singine mpe na papa Charles kisolokele kuna. Papa Charles ayebaki famille ya bakasavubu nyonso tu. Kasavubu lokola azalaki très doué, azalaki mpe moto ya mobulu te, akomela masanga te, ndenge azalaki nakanisi boyebaki ndenge azalelaki na elobeli na ye, pamba te azalaki moto ya séminaire. Alors amemaki yango ti jusqu'à toye kozwa indépendance. Alors tozongi na 1948 ape Charles disons soko ekoki na bongisi eloko moko mpo na yo, na tiki dossier epa mama na yo, jour tango ikokoka nakoya kosignale yo okende kozwa dossier wana mpo bokende na Belgique. 58 tango ekokaki, 58 tango ekokaki, papa aye lisusu pa Charles. Papa Charles tango ekoki kende na nkamba kende kozwa dossier oto natikaki na epa ya mama. Pote dossier wana ya indépendance ndenge toyokanaki na roi Léopold II na ntina ya mboka na biso, pamba te temps eleki mingi. Tango ekokaki papa Charles alekendaki Kinshasa basololi na papa Diangenda, feti ke eza mukumba na ye. Tango basololi na papa Diangenda, papa Charles aye na ngombe Kintsuka na nkamba na ngombe Kintsuka, abike mama na ye na lingo kende na poto pemba te babengisi biso ba évoluer ya 3 Congo: Rwanda, Burundi na Congo belge. Abike oui tango ekoki me tata na atikaki dossier eza na mal, dossier oyo kene pesa ngo Baudouin solola na ye apesa indépendant immédiate. Maman Mouil qui disait ça tango bakamati dossier wana pesi ye abongisi ye aye kosokola abi Charles kende na bandeko na yo kotika bandeko na yo to ba leader politique wana ba évoluer bato ma évoluer ba batanga na tango wana bazaki ba gens politique te na tango wana. Do tango bake na ville de Kinshasa ba mati avion na Ndolo. Papa Charles ngai nazaki na chance mingi pana ako gratter guitare nazako vraiment ko sepelesa bango. Lisolo moko ayebisaki nga tango ba décoraki bakendeki na exposition 58 na Bruxelles. Ayebisaki nga tango ba mataki ba évoluer ba tomataki na kati avion bazwaki pe lususu maître Toro oyo babengaka azalaki kumobini maître Ngombe na kini bayebi mutu wana azalaki mobini. Atango ba mati na kati avion po bakende tango bakomi na mer Méditerranée. Tango bakomi na mer Méditerranée, avion ezwi soukous pe moteur ya côté gauche ezwi panne. Tango ezwi panne avion ezoko ko chite po ekweya na océan ya na mer Méditerranée pardon. Alors bagangi bamibebisi bayebika kati kukufi, mais papa Charles azali na charisme. Mutu moko azaki na kati avion maître Ngombe o maître Toro o mobini wana ayembango akangi makolo ya papa Kulutu abiki yo sa mwana Simo Kimbangu salisa biso. Tango papa Charles bike nabiki sibino avion ezongi ndenge ezalaka, papa Charles mutayebisaka lisolo wana na Bukama bato ya Bukama o ya zone mer bayebi lisolo wana. Tango bakomi avion yeko koma na Rome ekiti po basokola avion pamba te bamibebisaki na bilamba nyonso tu kuna ndi bapesaki bango bilamba mususu ti bakomelaki na Bruxelles. Tango bakomi na Bruxelles ndenge belge asalaki feti wana asalaki ekokisaki 50 ans depuis bazwaki mboka na colonie ekomaki colonie belge. 50 ans ekokaki yango na basalaki feti wana po basala jubilé na bango na 50 ans o basalaki bazwaki ba richesse na bango. Al basalaki ndako moko ya cuivre ya bi cuivre neti kaka ndako moko yo échelle o salama na Paris. Alors tant basili si feti wana Baudouin alobi ke non lokola batu mwindu bayibi koloba français bazako ko sala penza makambo funa sala psago examen avec examen le basal natala nani penza oyo azali mayele mingi ya koleka le 3 Congo
or ke ezalaki mayele ya Simon Kimbangu mpo na mwana ne bakutana na monsieur X nini esalamaki na bamindele na bato mwindo nyonso tu basala ekizami wana ntango basali ekizami wana papa Charles ye kobimbola azwi point ya 78%. Parmi na bato nyonso tu mutu akokanaki na ye aza te. Alors Radio Belge est publié qu'il y a un nègre à Outi en Afrique, mais a pâté biso nyonso tu azwi 78% na kati ya examen wana. Et kowane kene kokuta na ti na roi de Belge Baudouin na ndako nga nalingi namona noir wana. Alors bapesi audience na papa Kulutu. Anzoka papa Kulutu tango yaki kuna azali koyeba ke na kokutana na roi ndenge nini. Nzoka tango asala examen wana babenga kiye ba elite wana ba evolue wana ba sepelaki surtout ba kutaki na Congo ba sepelaki ba mona ke parmi nango mutu moko azwi kama asali kama espoir bakotisaki na kati ya ndako ya roi de Belge amonaki atuni yo nani otangaki wapi atangaki na colonie de Boma. Ah bon otangi na colonie de Boma tche alo na mayele oyo oza nango alungani amoni il faut na honorer yo papa Charles honorer nga na likambo nini nga il faut comme chef ya population noire na Congo misato nga nazala chef ya population noire et puis alobi na yeke oza na ndako naza na ndako te naza pe na voiture te abiki na kotongela ndako na kusala makambo nyonso tu ça va papa Charles oui bien sûr que osali nga ndengo wana akoka kokoma bongo menga na yeli makambo wana te na yeli makambo na sana posa na makambo wana te roi sutuki un nègre na tango wana aboya makambo ya roi olingi te nga mina lingi te nga papa tindi nga na kopesa yo dossier papa na yo nani oyebi te na yebi te kasi yo nga naza prisonnier te opesa nga titre ya marque ndengo wana ke nakoma chef ya population noire kasi nazaka prisonnier te okanga nga na âge ya 7 ans yo nani Charles ngai Charles yo mwana Simon Kimbangu bon siko nini nga tata na nga apesaki mama na nga apesaki ngai dossier oyo boyokanaki na tata na bakoko na yo mpona makambo etali mboka na biso indépendance tant eleki mingi tata alobi ke pesa indépendance na Congo soki okopesa yango te tata papa na nga na mama na nga alobi bokosigne guerre wana mutu akoganye azwa Congo mais soki papa na nga aganye nga na kobota la Belgique kokoma contre awo na kati ya Congo bon atindi agent na ye alukila ye dossier na bon dossier pe oza na ngai bake koluka ngai na bureau na ye bayeli yango ekomi bale na ya papa Charles oyo yokutaki na papa mama Mwilo na oyo ya papa ya roi eke juste nga siko dossier yango olobi nini roi alembi nzoto alobi ke Charles makambo o tata na ngai dio pour 3 ayebisanga nyonso tout sina yebi yango mais à partir d'aujourd'hui si je ne me trompe pas le 8 mars 1958 prison na bino esili na kosala makambo mais na kofandisa Sénat na parlement parce que nga moko te mutu akozwa décision kende nezongano na Congo biso tango kotikana na kofandisa parlement po tosala yango makambo ngo rapidement alo tango bazongaki na 1958 Nicolas Goumelaka te 59 60 indépendance bakopesa nini esalamaki na le 20 février babongisaki makambo po te bakende na table ronde tango bakendeki na table ronde papa Kasavubu papa Kisolokele azaki ministre ya papa Diangenda abengisaki ye aya na ndako basololaki ti tardivement na banzi alalaka kuna plus de 3 jours na ndako ya papa Kisolo na ndako ya papa Diangenda
kokende na bango papa de ngenda azalaki na vision mulayi amoni ke mbuta tangu bino bokokende parfois bokende kokutana likambo kuna zwa kamwa eloko oyo tia na pose eloko oyo sinini kamwa mbongo tia na poche parfois likambo ya pasi kokutana bino kuna tangu ya kendeki bakomaki na le 20 janvier le 20 février babandi fete na bango conférence na bango mais eloko nini esalamaki président Kasavubu avant abanda kosala basi befongola séance ya conférence wana Lumumba azalaka te Kasavubu areklamaki Lumumba abima bongo babanda conférence tangu Lumumba aye Kasavubu abimi na salle de congrès Kasavubu akei bamemi ti na district de Luxembourg kuna soki basalaki ye makamuni toyebi te azalaki mupe toyebi te makamuni basalaki ye kuna alors tangu ya zongaki bambuta ya bako basepelaka na ye te kutu mbuta Daniel Nkanza tata ya Nkanza Sophie abetaka ye mbata foto wana ezali ana zokoloba batu wana bazana yango soki batu mususu bazana yango babetaka ye mbata pamba te makamuni ni asalaki parce ye mutu azalaki mener na likambo wana asalaki bambuta pe mususu basepelaki ne exemple Jacques Sendwe Adula bambuta ya bako na babombutu qui encore na quelques mbuta oyo papa dangie ndaza koloba groupe de Mbinza de baton wana abi osalaki mabe alors tango esilisaki na kati ya conférence bakoyokana ezalaki te entre les partis politiques ezalaki plus de 44 partis o bakendeki kuna pamba te oyo basistaki na kati ya conférence ya table ronde plus de 103 personnes o bazalaki kuna Congolais y compris na papa Charles na kati ya 103 personnes bazalaki kuna plus de 44 partis o ezalaki kuna mais koyokana ezalaki te onganeza koloba mutu na mutu alingaki ye azala ndenge kaka bozo komona nango mikolo yo ndenge bazali ndenge wana kaka bazalaki na table ronde alors nini ezalaki mutu moko azalaki kuna akendeki mpona kotanga azalaki journaliste azalaki soda akendeki kotanga mpona kokomplete fardeau na ye ya mayele na ye ezalaki Joseph Mobutu Désiré Mobutu azalaki mpe lisusu na kati ya kuna nani mais amonaki ke koyokana ezati na baparti kowelana koyokana babelge bamonaki nini ke lokola bazali bakongole bazalaki préparé te pose ezalaki bapesa bango bapesa biso autonome bango bapreparaki lisusu gouvernement mosusu na kati ya palais de congrès wana malheureusement yantiki kombo ya mindele wana bazalaki 6 ministres bapreparaki na 10 députés na 10 sénateurs na 17 parlementaires na bacyprien bapreparaki gouvernement ngo mosusu pa bayebi te bakongole bakokoka te bakoswana kaka bakoyokana te nsima nde tokobloke bango tokamata gouvernement na biso totia bayebaki yango me balingi koya koloba makambo wana te pamba koyokana ezalaki te mutu moko azalaki kuna na kati un journaliste Désiré Mobutu atelemi azwi mention abito ye awa koswana na koswana tozo koyokana te roi azali wana za kotala biso ye mutu akopesa biso pendant na le 30 juin ndenge date bapesi mais pourquoi tozo koyokana te abito kokozala tosala union sacrée te po tozala bomoko. Voilà, na likambo na lobaki nzambe mutu akotelaki mais papa Charles atire ko zwa parole te afande ki kimia aze ko talela bango donc surveiller bango ndenge mama mwilo ayepsaki bango surveiller bango Charles kisolokele pamba te bazali nanu bébé na makambo oyo alors na tangu Mobutu alobi eloko wana allez conscience eyela ki bango babandi ko kangana. Papa Kasavubu, le 29 mai 2018,
libota na ye eyaki bongo kosenga bolimbisi na tata mokonzi ya Bule pe mokonzi ya Lingomba Papa Simon Kimbangu Kiangani na maye asalaka. Tangu makambo ya koluka kozwa bonsomi eyaka makasi, Papa Kisolokele, Papa Joseph Kasavubu na ba politicien ya tango wana bakendaka na table ronde na mokili ya Belgique. Kasi liboso bokei na bango, Papa Diangenda ayebisaka Papa Joseph Kasavubu ete tango bokokoma na table ronde na Belgique bakopesa bino bonsomi, kasi batieli bino mitambo ebele ndakisa. 1. Ba Belge posa na bango ezalaka bapesa bokonzi ya liboso na Papa Kisolokele po batalaka makambo oyo Roi Albert Ier atielaka loboko to signature na tango Papa Simon Kimbangu abimiselaka ye na boloko na Allemagne. Kasi Papa Kisolokele ayebisaka bango ete bokonzi ya liboso ya mboka na biso RDC ekende na maboko ya Papa Joseph Kasavubu. 2. Papa Diangenda alobaka na Papa Joseph Kasavubu ete bakopesa yo bakesi mibale ya kokangama. Okopona moko ekozala na mabele, mosusu ekozala na mbongo, kasi yo pona ya mabele. Elembo ekolakisa yo kesi oyo eza na mabele, oyo nzinzi ya komatela. Nyonso esalemaka kaka ndenge Papa Diangenda alobaka yango. 3. Papa Diangenda alobaka na ye, bakotuna yo lisusu, tango bokozwa bonsomi, mbongo nini bokobanda kosalela? Nde apesaka ye mbongo ya papier ezalaki na foto ya Papa Simon Kimbangu ani ata mundele na mutu. Yango mbongo alakisaka bango, tango Papa Joseph Kasavubu alakisaka mbongo yango na mindele na table ronde, eningisaka bango pe bamitunaka mboka nini to pays nini basalaka mbongo wana. Kasi bino moko boyebi ndenge nini bosalelaka mbongo yango. 4. Po ya bosuksi mayele ya Babelge, bilamba ya bokonzi alataka na mokolo ya proclamation ya bonsomi ya RD Congo, ezali bino bapapa bolatisaka ye yango. Bino po batu boyeba lolenge bobongiselaka yango na bolingo na bino. Mimekano to bateste ebele oyo mindele bazalaki kosala Papa Joseph Kasavubu na tina ete akweya kasalongaka elonga emonanaka na lisungi na bino bapapa. Papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya Bule, biso libota ya Papa Joseph Kasavubu, libota ya Sengeni pe ya Bayombe Banso, totondi bino botondi na maye manso bosala kati na biso na bikamwa na lisungi pe na bolingo oyo bolakisaka na biso na tina ete Papa Joseph Kasavubu akoka kosala manso maye bobongiselaka ye. 3. Bambeba to ba faute oyo Papa Joseph Kasavubu asala. 1. Papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya Bule, na mokolo ya proclamation ya lipanda ya mboka na biso, Papa Diangenda abengisaki Papa Joseph Kasavubu na ndako na ye na Monkoto, alobaka na ye liboso ya molongani na ye Ngoma Masunda Hortense, Joseph Kasavubu, likambo moko etikali bakotuna yo na suka, tango bokokitisa bendele ya Babelge pe bokomatisa oyo ya biso, mundele moko akotuna yo bozwi bonsomi, kasi lingomba nini oyo ekotambolisa bokonzi na bino? Pamba te makambo ya leta to gouvernement ya ekolo etambolaka elongo na makambo ya Nzambe. Papa Diangenda alobaka na ye azongisa eyano boye, tozali na lingomba na biso ya Kimbangiste uta le 24 décembre 1959, lingomba ezwaka mikanda pe eyebanaka na mokili mobimba. Kasi Papa Diangenda azongelaka likambo yango mbala misato na tina ya motuna wana. Tango babimaki na ndako ya Papa Diangenda na bozongi epai na bango, mwasi na ye Hortense Ngoma Masunda alobaka na ye andima makambo ya Papa Diangenda alobite, kasi apona lingomba ya Katolike. Pe alobaka na ye lisusu, yo motokomi mokonzi, okobanda koyamba bapaya ebele, okomema bango pe kovandisa bango esika ya mandalala. Na bongo Papa Joseph Kasavubu alandaka ba conseil ya mwasi na ye na basango to ba prêtre ya lingomba ya Katolike pe aboyaka oyo Papa Diangenda ayebisaka ye. Tango mokolo yango ekokaki le 30 juin 1960, bapesaka Papa Joseph Kasavubu motuna yango
mbala misato kaka ndenge papa Diangenda ayebisaka ye pe papa Diangenda azalaka wana esika bazalaki kotuna ye mituna pe papa Diangenda azalaki kotuta ye na lokolo pona ko rappeler ye na ndenge bayokanaka kasi papa Joseph Kasavubu tala lolenge azongiselaka biyano eyano ya liboso lingomba ya batata na biso to katoliki eyano ya mibale katoliki eyano ya misato tokotala makambo ya mangomba sima Pona lelo tosuki awa Kongo sosolaki mbangu soki azali nani potikala malamu tokutani na mbala ya nsima. Tobongisa maboko na biso topesa tata na biso nzambe wa biso mbote ya lokumu na kombo sato ya bule na kombo na tata mwana papa molimo mosala. Evangelismo ye. Evangelismo ye. Evangelismo ye. Congo Brazzaville, oyez! Congo Brazzaville, oyez! Congo Brazzaville, oyez! Ijiki, oyez! Ijiki, oyez! Ijiki, oyez! Eoui, Embazir, Essengote, Kiesomoka Kiesokwe, Saimoka Saikwe, Yasolo Tokote na Congo Brazzaville, Chai na Chai.
na komba tata mwana pe tata Molimo Centre lelo ezali mardi oyo tolobelaka makambo ya biso bajene makambo ya 5 mois kuna na nkamba ngai nde na ye papa Mbenza nde atikali ye ndi moto azalaka témoin na 5 mois manso tozali komona lelo mpe tozali koyoka lelo na oyo eleka na oyo ezali koya batata bayebisaki biso yango ntango bazalaki na 5 mois kuna na nkamba biso nyonso tozala bapaya te tozala kolamuka mpe makasi biso bajene tozali kotonga lingomba tata Molimo Centre 3e âge so pesi esaki ya nsima bakomemango jeune so bapesi esaki ya nsima bakomema be bakomema te bambuto bavandi kuna bakomema batiele misato na mutu biso bajene makambo ezali pa na biso toyokani be toyokani te makambo tolingi tolobela boye ndenge tolobi tozo kotonga lingomba tata Molimo Centre na 5 mois bapapa balobaki makambo mingi oyo ezali oyo ekozala nayo koya elasi ke tata Nzambe aningisi mokili na ye yo toyebi likambo tata Molimo Centre simba yango makasi balobi na biso tobatela bilembo na biso ekweya te po bilembo soki ekwei tobungi nzela esika pouvoir ezali obebisi pouvoir ekimi ekei ntango wana tobanda koregrete tozwi ekosala biso mpasi babatelaka yango osoki obateli te ntango okosenga ozokoyoka so likambo te ndenge monaka bolamu ozalaka nango ebongi okimisi eloko soki obongisi eloko omoni yango te motema ezalaka nini eloko ya motuya soki ebongi pasi kino eloko wana soki omoni yango motema ekozala ndenge asepeli yebaka yo olandi tata Molimo Centre toza na eloko ya motuya ya makasi tobongisa yango te yango balobi totonga lingomba ya tata Molimo Centre koto soki tobongisi mie pa tozokende kosepele kozala papa Kuluta alobaki nini soki kosepele eleki monoko ekosala nini ekopasuka ekosalama mpe ekosalama te tomona yango mpe tomona yango te soki omoni moto alingi adevi yo nzela kolanda ye te po basini tozali komona ngo tokomi na ntango suka koya ya mwana moto ekomi pene kokabona nde kozala direct liboso pasi bisengo nde eyaka liboso bazalaki koprepare biso makasi bapapa papa Kuluta Fuma Mbanza ayaki awa na Brazzaville akendaki Kunzulu
bino bozalaka mpe bozalaka te boyibi makambo oyo alobaki kuna oyo asalaki kuna soki bozalaka akendaki kobongisa nini ekozala mboka monene po elesa bato nga nakendano kuna te mokonzi ya mabele aye tokutani papa nani nga nano nake kuna te nayebi mpe ete mpe aye komona ngai ndenge basolaka na mfumu alongo makambo oyo yalobi awa namoni yo papa nakokufa lisusu te oyo akomi mokolo komi mpe na problème ya miso mais papa c'est fini noko osimbi ngai nakufa te tobongisa makambo ya konzolo oyo balakanaki na papa mfumu alongo boyoki mpe boyoki te tokosala mpe tokosala te malamu totika na biso tokosala na konzolo biloko makambo minene oyo toyebiki toza na difficulté bozwi ezali pasi me moke tokokende kaka tokolonga po likambo oyo ekosalama kuna ekopesa esengo baagronome fo bazala bavétérinaire fo bazala ntango nyonso tokosala minene tokolonda mpe tokobokola alors yango mpo basalaka mpe likambo kuna na Kinshasa na Bongolo université tokobisa mpe badocteur mpona nini lingomba azala complet na makambo na ye nyonso toyokani ya makanisi nanga mpe ezozonga ke bapapa babandaki kosala pioka barrage ya mpioka boyebi mpe bozoyebi te nalingi nazongela yango tokokisa makambo nyonso biso bajeune mai na makila ezala na makasi ya bino elemi mpe ezala ya makasi makasi mpenza yango toprofite oyo nyonso bapapa batikelaki biso tosalela yango ndenge makila ezala na makasi batindi epai okei ozwi mpe osali tusa mayele te moto ezangi biso programe ya tata nzambe eyebani nango bapapa na 5 mois bakangaki makambo nyonso soki bamoni biso toza lisusu te toke kobunda etumba biso toke kosala mosala oyo ezali ke bino bakotikala ozala mpe makasi kasi bolembo tolongola yango yejiki nzanza misali boyebi programe ya kuna no oyebi yango bien botindaka lelo na kotala makasi na bino ya lelo oyo soki namoni clair te lobi nake na ngai nakende mpe nakende te yeshiki oye oza ya kobongama bon lokola apaki azala yo témoin sino te makambo ya bien ezali oyo ezali ke ntango oyo ezali ntango na biso loposo mwindo sepela oyo ezalaki na droite ekoma na gauche ezalaki na gauche ekoma na droite liloba ya tata nzambe ata ewumeli
et comme ça là. Maman souviens les lama. Nzongo ye bon chamo na biloko. Na mabanga mi bale me combien quoi faut ça nzongo telema. Misato e bon souviens mi bale. E ko ya te ya kada mama. Et là, c'était tout ça au complet. Congo Brazza, Congo Kinshasa, Congo Angola. Et ça, on est. Nous sommes. Nous sommes avec vous. Au moins, il est nécessaire. Tout va le bien, ça va secret de l'Angola. Oui, c'est qui n'a Angola. Les émissions sont pour Tarragona. Comment pour les gens qui manquent? Makamouza qui commande la Rona. Au bas, le temps où on compte la mission à lui, le money point. Kuna na soyo point ezali. Kuna na mwana na banana point ezali. Baye na point noir balobi point ezali. Ti Libreville. Elaxini Libreville. Moka bosomi. Ah bon, il y a les mutins. Les amants français.